Bandeko mbote mbote bisika noso bozali bozolanda ngai ngande kona bino simo poso lobito nzeta moselu katakire ngunduka kamnya munene tembe sili bajalu bakufi ba faux compte pe bakufi la bulu yeke bata madaila na bata peni so mbote na bino na pesi bino nanu mbote na 5 continents nyonso nzamba lola pambola bino nzamba lola pesa bino oyo elingi motema na bino apambola makambu nyonso naba o babala ate nzamba lola touché mibane bongo ba kotikela biso te verve to bwaka mokako swa apambola bino mwasi zala soumise pa mobani po mona pesengo ya libala na yo amen bandeko na ye afana banda lisolo na ye na bandi lisolo na ngana pa ya na pesa moi communiquer ba pesa ngai po na lobela jonga restaurant jonga na so banda na yo batu mingi ba bengi nga ba lobi na ngai ozotsa nini ngulu muke na taba ngana yebite po mikolo na lie na ngantaba na yote ngape na sana mwa diego na ngana kino ko vérifier ngabite ya mususu lokona taba ngule utaka Kishasa ya na taba bio ya pocho yo ya simo po nyonga ngadi sanga mais siko bino bobi e matinde ngeni abadi asomba kane awa siko yeni akomila ngo akitisi mwa kitisela ngabite na oloba na ye amatisa ngule kitwa bi ya pocho bitso mtozo soma na babaguette wana ngule zokota mingi tena ntaba oh mengana hiba tsake bila babite yo kabiso yo yemso olingo sala polo kwa msubo yeba ngabite ngaso likamuza mabena lubakati ngabi nga vraiment wana na yebite babi ya poso ya Simon setamo selwe ngunduka yo mututo olobela kabiso ndosolo banoke ngulu ekomi akitisi ngula kumutsa muke ngabi problème ezate ngana sana diero na ngaya na kinoko somba telelo kwa na okota lelo nani Emilia mtakubeta na osala kuna ngana komona ngabani jonga landa bo tindele mission jonga ba ibisinga ke ngulo zote mukena taba matisa tano ya kokimisa ba client na ko yebisi bo banga na bito wana nda kuna biso na osola na ye merci excuse bandeko na bandi na yeto sola lisolo ya nini ya bande na lisolo to so lisolo ya papier circulaire et ça le papier mo circulaire bo so mona ngande botindi la ngalo kwa na tanga ka fuma mingi na tala kana noa après na tangi na mona papier ngwe ekwela nga oyo ya biso ya vela biso Antoine Koffi Olomide a interdit que batu misusu batanga ka kombo na ite ngape na biti amso ngape na sana kate ya msusu na lubaka mabe alimbi sanga so pena lubaka malamu nzambe kaya lola mutayibi ngabi nazo pe papier na tana moni kombo ezati ngabi msusu papier msusu bima sima msusu na côté ya délibération to na sana nini ba libérer ngate ngape na yebi na ngate ndenge jibe piana baka libérer ngabi msusu na zape na libérer total nan après mbana mona yeko tala papier ngobu na moni kombo ezati ngabi oh merci c'est que makamunga na lobaka ezaka na ngoya malamu soki pesa la kamabe na yebi pete merika ka kombo bimi parce que ngana bisaka bino ke ngana na yapo na polémique te ngana sa côté ya éducation sociale na sa pona ko to éduquer yemsu masse et loko yemsu yeba kité yemsu tu avais fait ça en désordre pona au père dangote pomba la sima ezala lususuté parce que loko erreur musu bo salaki oyeba kité tant sikoyo oyeko comprendre ngo soki likambo songi na salaka ngo likambo songi na salaki ngo mbala sima na ko sango te tala ba conséquences nango parce que biso likambo soto sala total aka avantage mais total aka ba inconvénient ngana za na kata famille ezala kaka makambo ndeko famille zanga likambo na yebi na ngate na yebi te tinga na kolibo na yebi na ngate ya msuba tuna matubana ezanga kati lokoto zanga na mokila se tozala msobe ba santu te ya likambo zanga kati na famille nyoso yemo soko yeba ndenge nyoko tambula na ba famille yango po ba famille biso e koma nango keba nyoko ya koko inayo mama kuta bota koko bomayo leki pa koko bomayo semeki pa koko bomayo kamarade pa koko bomayo bo kilono pa koko bomayo mwana nkasino pa koko bomayo to malamu tikala kaka ko l'ami fidèle etika noka Jésus de Nazareth to sala ndenge to vandika na batango mais zala kaka kala ingango keba nyoka zala na yekaka mayele soko yebi ndenga kotambula na ikonsenga na pesaka yango wana mais likambu ya vila biso Koffi ndeko lobi olobi na yo bien sur 100% je ne peux pas vous donner au moins 60 non c'est trop
nga na sepeli nango mais na bisi no mais c'est que comme na ba condition mais vieux OK vitesse na bino pe ba conseiller ba kenda na mutu bongo te na yebi ke vie aza na colère obi ke na colère o bebisa makambo belé yaya nanga omoni soko sa conseiller ko linga te soki patron a lobi likambo nyonso o acceptera te ozo lia na yo mbongo mais yo mto zo boma musala na yo ozo bebisa siko musala bino mbongo ekita parce que son mbongo ekiti ba o koma impayé yango na soko likambo ezali bolinga wakate ke kopesa ko soit bino ne sobo sala ka parti prendre conseiller lobi te chef na mina yaya omoni soki bozali na ba conseiller nyoso zone patron yo lobi bandimi yaya ba faux conseiller wana na sobisa yo ki apprendre vie ou à laisser soko moni conseiller ba tuna yo nyoso ba yaka ko loba no malamu na yo vie balingi yo te mutra mutazana intérêt na ye parce que ba mona mona faute te non osa mutu il faut s'appliquer na ba faute ya to ani bia kofi nazo bisonga leki na yo soko moni nazo ngi su deuxième fois ngana lobaka likambo na soko moni ba conseiller no nyoso sala ba petit na wana oya ba mouvement ya tsa mouvement mutu moko te aloba kaka o te vieux boy ba lobelo ba bebo mutu moko te ayaka koloba noki vie likambo ba lobi na yo mais il faut to étudiant bazana bango na moi raison mais tozo mona likambo nde to ngi to biso to sala ezala ba conséquence biso mona ka avantage yango mais tozo tala ba inconvénient nango te ya mutu wana soka lobi no bongo pa o lobi na chef no bongo ema le baza mutu ba bia benga na yo mais o etika ka mutu na nini moko ça met de conscience na ça na sol parce que loko wana soko lobi na chef na yo ndeko na soka alongolo musala to pembeni 2 jours ebele ba ko benga ya zongo a koma siko na confiance na papa mais petit ndene ba misusu ba yena ngabo ye nge loko abu ya eko marquer na to zabato ngaso na loba dikam na utelemia c'est qu'il y a quelque chose ça wana parce que vie ozui na décision kito mais décision c'était en désordre ozui on a période moko eza ya kanda okoko so kanda te yaya parce que lelo to lobi ba unamuni batwana nyoso tangi wana vie ba ko changer te ba ko changer na honte loka to zaka na mondo ezaka monde ya réseaux sociaux toni vie ekozala ka bongo oza star parce que na eko mona tu peux avoir raison parce que ba musu ba commission excès musu sa komi ba musu ba comment profiter na ki réseaux sociaux pona ba lobela ka bato ba vie privée ba o yebi musu mutu bien te mais ndengo ko lobela mutu comme on avait grandi ensemble tobota makano mbula moko tobota makano mama yemo moko le wana mama yemo tobota makino on dirait to kolino ya musu de ko kuta musu kana ki mukolo na sali au drapeau mais ozo lobela vie ya mutu comme tu le connais bien ta famille eza défaut na biso ba congolais ya wana parce que congolais peut cette information moko bandeko information na biso ezaka incomplet jamais ezala ote eza exact et pas na biso information na biso eza neti mbote nyonso tikali saka lukuta parce que akoko ba si disa saka na vérité na yaka mbote neuf na nyonso tikali lukuta parce que ba biloko musoko loba on vérifie na noté mais tu le parles comme tu étais confirmé que tu étais là tu avais fait tout nzoko saliba et l'autre côté au moins nini et l'autre ça m'a bien côté na biso angwana loba na mutu mais kokota la vie privée na yete vie privée mutu ba somba kate zakai ya yemo kuma na mal be ezai boyebi ke vie privée neza bon ce que trobeta on sunde boko loba na mutu eloko moko boye ke ekoko sale loko moko kanda na sengo ati ati ba chrétien nga bomé ba lobeli nga boye kolinga ti boko okoko kota vie privée na 100% te aza mutu wana koto wana to sala mabe parce que okoko kota vie privée ya mutu te neti exemple neti vie ndenga sawa asili ki pamba te aza mutu boko kota na vie privée na yin na kati nyoso tuté mais ese loko moko ezala na limite vous ne pouvez pas dépasser au-delà de vos pensées non aza mutu so comme on a joué décision bon a commis a comment qui na souka a ko supporter choc wana te mais il fallait qu'on supporter vie aux yaya parce que na lobi na sens wana mais
la lobino ke ozana raison mais raison na yo et que wa ko perdre yo okoma na faute na o perdre moi makambo ebele vie yo kanga na leki na o na so bisa yo muta ko loba vérité bo azate erreur nde koto wana na omona yango wana parce que ndengo lobi ke ba nini ba loba na yo te ni vie e kasope makambo ebele o ndambo bato ba ya mutu mswaza na vibration ya ko loba te mususu azaka ke alobi eloko moko kabo ezaka standard eke kaka bon mususu aza inné avec le sang soka lobi likamne faut et vibrer ata lobi no mabe même côté mususu lobi no malamu et ko vibrer et sala yo na ça solo yaya et ko sala omoni mutu mususu ayeko loba wana azane na argumenté abika na loba a na sala vie kaka po aza ya mususu azoya po asala yo me azoyeba te ke et l'obéluana lobby, il y a monsieur ko dérange mais ayebi ko sala ngo ya propreté. Ngala ko ya ko lobali kambo ozo lobali kambo ozo sala ngo me ozo bongisa ngope ko lingate bana ko bandaka mabe tili ko e sala kitoko te. Omone lo ngona lobby mususa sana e chroniqueur ni misuku to bakanga ba chaîne parce que keba nyoko bilanda landa. O ndenge ni ifona la nzeta muselu ndenge nini azala mususa ça inné. Tu es inné avec ça parce que quand le loko moko mutu no sayandi babota makanango za inné don de Dieu yangona na nyina yebiso boyeke na yebite na mekanan nga nyina yebiso nan bovie zwana na papier na tsana se na yebi ko zana kanda if ona kanda na yebi ke lelo ndeko za ozana kanda me tsana se tsana no na se bande kunanga boyo kangai na lobi bien na bino to sa kota vie bo me ma vie bo mota vie akoli bo ko perdre pamba parce que bateau ne sont à lobi wana il y a beaucoup des éléments ba lobaka kitoko bazana mabe na bango bazapi na malamu na bango toko lo bateke ba chroniquer wana nyoso na ba youtuber wana bazana mabe te ya malamu pe bazali na boko tanga kombe koma auto sa parti na lobi kaka batu misusu bazana vie au père de batebeli au père de pe moi crédibilité na yo na biloko mso ngo sala wana pour moi il fallait pas vie okotika oza star okofingama okoloba omoni biso na ndenge na expliquer mutu nyoso azana na niveau intellectuel te ya ko eskisenga mwana bolimbisanga ya ko sala loko asane msupuna aluka loko na kolia aluka ni na yembu asala loko ayeba muso ayakine ka kolanda boninga na muvuma to sala ba catégorie bele ko tala kaka mutu boyanga na landa be miso na tali ka ngadi e bandeli ka mutu solo bangadi OK banyoka la depuis ki pomba makambo bandi mingi na yebite ngape sope baninga bakanga ngape chaîne pa ya vie na bino Antoine olobela kai bino na Hervé Gola muka ko swa dynastie nde makambu Hervé Gola na zanga na dynastie te na zanga te mabele ma na sina lobi wana botinde la ye ngana zanga te Hervé Gola na mona kombo na ngai pa na yo obona sengi na basenga kaka na dynastie Hervé Gola obwaka nga ndenge na yokaki yango na sens wa eza eloko moko boyeke mutu na mutu l'éducation bon on s'appelle dit muso ko ozala bien éduqué ayeko kota na masse a commis ko perdre moi personnalité na yena ba biloko moko ya ba basse classe na sens wana velindisa eloko nyoso ezaka bongo ngasi ko na yeko lobela ba miso bazoko ko loba tenga na yeko bisoki vous êtes trop pressé na kozwa décision wana vie moni batwana siko oyo bi balanda kana mususu kombone bano ya musu batu bano tala ka 12 personnes ici. Je te dis la vérité ngala lumino vérité on a olubano omoni ya muso lobi ko lobo otiki ba kisi nso ka banani wa omoni miso batwana ataba lobi e bano sala monotonie parce que batu mususu bata eloko ka kisi nso ka lobi na ye il faut to yo ka pesi ko ba inconvénient mususu na ba batu mususu ba ko lobano ba po mutu nso ko loba bo kisi nso ka loba kaka bo mutu mususu fa loba pena ba inconvénient na ba avantage et ça la ka bongo vie parce que kisi nso ka kotika ko loba mabe na yote mais mutu mususu azo ngai yebiso ke vie eloko ngo sala ezala derrière ko sala boyete parce que ali ozo kendele vie ezala ka bongo parce que ce que ça bongo te o comme le pe ndingo sa ko fite atandi ke fali pa za wana
akotika la kaka fali ba hérité wata wana sosolembe ba Hervé Gola ba mien de son bango nyonso na ba wera son na ba jibe wana na ba gypson ba sole bokotika la kaka bokotika la keka ba musicien to changer binote bokozana posa na biso pe tozana posa na bino kozaka limité te otenga na lingi boyete na vie OK nango rapide na komo mona kisi nzoro komo dépasser moi ba moté oya komeka no kisi nzoro yoza kufite loka ozwi chance ba peso bizi suka kana bizi no ba obandoko luka bizi na badakala ozwi yango pe moka koswa na yo bizi wana États-Unis yango wana tika komema bombe ma vie bongo te na tele bandiko musupa lobi wana ote na no ndeko kokenda ka bongo omonteke o sait loko ya ki conseiller na o sait soki ba nani ba proche à VT botira kota vienere aza star bino dem bo perdre musala parce que bato la pe o bolongo bo bien ba lobate ya ba sape ba grand bato na ko loba et au moni déjà le quoi si ba banda ki nango eloko wana o vieux ngo sala il fallait bo sala ngoni bandeli tango wana bazala ki nanu ko banda wana o ngo sala bo amutaninga o ise koti ba racine vie et o changer te akomboka na biso mboka tembe mama tolia lo sonandonge e ko changer te na sa solo et le kona toninga to o bandango a soko ngoko sanango na débit o ise zu ba racine e simbate selon ngandenge na yebisio e ko simbaka te parce que déjà ba tusi ba zu guwana olongo la ba ata ba misuko ndengo lobina bango ke ba misuko osala ngona nko oye ko yeya o pianga raison na sens on ndenga na lobina il fallait pas ozwa décision na rapide parce que osana na raison mais raison no ngo perdre parce que osana entourage moko baza vraiment ba misuko bazaka pona ba omona ka avantage na bango mais ba omona inconvénient na ote lelo po nzembo ne pe salam bato na pe misuko foka bazala to ça limité mususu ko lo banobo elekité oyo so kanisa msuku te elekate ba hoteli ya msuku na mwasi ne na bana na bandeko na katse abuo pia la na bata madaila kama tu ba hoteli na bata ria na bata ya bigudi na peni shoka ba hoteli limité ozo comprendre sens comme mabongo te vie comme mabongo te wera son tento okatali kamoko ta lo babongo ata ba fali pupa na bango ba akoko lo bango parce que soka lo bibon akoko sa carrière na ye akoko lo bateka tika kana manike soki pena nani alo te il faut ka batu bazala yo mona mboka nina ngoka batsa batu limite mutalo bakabo te vie basala ka yo bazala ba ma nécessaire mais basaka kana osaka na posa na bango na yebi que tout ça c'était ozaki na colère nde ba dépassaki c'est ça limbisa tika basala musana bango pona yo eza pa avantage na yo kolanda te o nini te bakotika ka baleki na yo mabele to yo ko bakanga ki okati to bakala ki babete mbata e komi niveau musume lokola ba lobaka mususa zo loba na ye mais azana contrôle te vous avez raison de façon aux moi décision mais décision zuana eza trop rapide raisonnez bien yaya na komi kote siko pa ya manike na nyoyo kisinzoka manike il faut qu'il ne pas malembe to sepeli ndongo bimaki nzamba lola sali grâce obimi manike yeba ko solola manike yeba ko vana na batu manike yeba ndenge mukilizo kende mais ko loba no apprendre wa lesinga na banda kabo parce que ilongo moko bina loba na yo manike lokola obimi ndenge ngo banda masolo na yo effacer makambo nyonso wana oyo olingi okanisa supposons la deuxième fois te so zongeli deuxième fois okomosa na ngona nko po na moni déjà à lire na yo ngana mona na musika à lire non oyem na eloko moko boy po oprouver batu te soko dépasser pe mingi batu mingi pe ba ko yina yo batu ba yoka ki mwa mawana yo batu wana kabiso bata mawango to ko yina yo pe na so bisa solo parce que ndenge osolo baki ekoki ndongo lobaki pe na Cindy ekoki Cindy si to lobela ki to bi Cindy tala kaka zande ko boye to changer te kaka limbisa ekoki Kofi aza yaya ko dépasser pe buzoba te biso za ba leki to yebi ke niveau to ko lobela yaya to yebi ata na ndako na bino yoko ko dépasser pete o makaka ya na bino muta o sepena no muta ko sepena se ko aka lolenge moko biso lokota to zanyo so lolenge moko te ko dépasser te
suka wana soko koloba lisolo na yo loba na ndenge wana za yaya atande toza na ba nini bo toza mikolo pe toyebi pe limite nini ngana koko loba na boy limite nini déplique koko loba na ngai limite nini selo koko loba na nga limite nini ngana koko loba na déplique limite nini ngana koko loba na nani Emelia parce que na yebi toza mikolo Emelia bite amukolo ayebi ke limite ya ko suke la ngapi na yebi limite na osuke c'est ça ko bo profiter te ke loka toza pe na nini boy beaucoup mapi ko dépasser ko loba na batu buzoba aza yaya na lobi tina na lobi no mabete yaya aza yaya aotika la yaya mani ki confiance ali pe mingi pa na yo na ko loba makamusu te to yebi mingi ndeka na zaka wana yebi makamu belé ya yo par rapport à Kofi na côté liete mais na yebi no ke zala pe na moi limite tika yaya na vie na ye aza yaya na lelo likambu o lukaka ataye atala likambu moko kanisa yaya wana aza na mabe na yende to lobaka mais mutasanga pi bolamu te na sens wana soko sala banini na yo ndeko pekisi na ça va et pas na ona suki na côté pa ya mani kisunjoka na mlandi pe banini na yo kisunjoka yo za rappel côté mingi na vie yo pe susu mtozo ningo opanza mboka kisunjoka moi ça la bongo te mama za mama munene mama za motema munene mama mutabota kabiso mama mutaboko la kabiso parce que moi si soko za boye oza problématique parce que ndenge yo zo mema pe makamuse pa ya Kofi yo mtozo buma pe mboka salela eloko yo zo luka salela eloko no ndenge ozaka konikezi na ye suka wana yebe loko ni pe okoko memela vie na yo omoni makamusu so pe zo ebele ba ko baye yo ata ye pe fiana abana ko so ata pe obisi bise mingi pe ba pesa bango bisi ba bengana bango esa na ngombote kaka esa na kwa minga lupango ko pe ko koya nango na sanso na zo ebisa parce que kisi njoka yo posa ozama mbele mfumbwa oza na frontière to okata fumbu bako memeta na limani kune pa ba bibi jim okata na ndako na bango pe ba le fumbu oza na frontière te mais moi ça za la bongo te atozo sala likambo il faut yeba pe loko ni na koko lo bapona population ndi ko linga kate ozala kaka batu nso basala kama soki batu bana mabena Kofi ça te ba wana problème na yo okolinga plutôt lata likambo ya Kofi ya msuna batu msuba na mo problème yo ya kakolo bako ya ko bomu pamba yo mkomso yo tika nuna so parce que batu wana msumo na pe basonga na baona na relation na Kofi Kofi asa mutabatu yo kolinga to limita ka yo na Kofi ote Kofi alingi mutu bote alobi yo msumo to ya ko créer bloko po batu bandima non na momo nde to sokende botokenda ka bongo te kitinzoka soko ningo sale loko yebe loko na osal avantage nango ba inconvénient nango ko linga te batu nyoso ko bazala ka o te batu nyoso balinga ko te nanga okoti na motema batu ni batu nyoso nde to na mon balinga ko fite batu balinga ka mutu bazali na batu pe balinga eza bongo eza lwa ndenge za na mokili e to ko changer ko te to kuta kango to ko tika eza la tina ti eza bongo tekele bumba makambo eza bongo na sansu wana kisi njoka lembisa na koti makamba famille bino te na manike na yo na koti ngo na note me na lobino kape oza malembe toza mbango koleka nini avion mutakenda ka bongo te na sanso na ndingi na loba na yo likamusu na ngina loba pona Prince Babia kisi njoka azata tata mosino to yebi ngo banda ti lelo ti lobi bo changer ngote yo za mwana omoni bino makambo ba mama bakota wana omoni mama na bino na kisi nzoka to tika na ko pekisa bango te ti lelo bakozana bango kaka bien ti lelo kisi nzoka na mama na bino to ko tika la ko loba na bango te bakozana bango kaka bien yo ko tika na soza mwana yo ko kuta bango yo ko kuta nani tante na bino wana nam papa na bango papa na bino baza mutu moko yote mutu koloba ote famille Kofi yo ko boma famille na sensi ni okoko boma famille yo za mwana yaya mwana nanga eze loko moko lelo likambo za kanda suka ba masole ke bunga Prince chance na zo yo luka sala vie na yo ko luka kate to bana ko sala ba distraction bo tout mama na yo na tante na yo bango comme tu vas au mimilo makam et là on a repéré ce qu'a conseil à prendre ou à laisser et c'est là que moko kaki yeba kaka ke na sens na olba nuka yeba kaka ndena so sala boy na sala vie